Breaking news, basamwa Congo, na Angleterre, na Manchester. Ils allaient une spécialité, il y a Proverbe 30-30. Salomon, Didier, Songo, pasteur, il y a diaspora. Bobenga ebele ke ba chronique fouati. Ba chroniqueur. Oh, bazo sala ba vidéo pour bazo ba view. YouTube futa ba on ba kombi loba. Mende alembi. Bo relayer mende. Mende sala so ki diale lo kubanzila ngale ya Kabila te. Bino bokomi ko kumisa Kabila, bokomi ko bangisa peuple, bokomi ko pesa na ba information o Kabila lobité. On a RTNC lobité bino bokomi ko pesa ngo. Bozo sala quel genre combat. Bozo beta mabe, bozo solola mabe, bozo bangisa peuple. Bozali boko na breaking news. Basango ya mukuse, basango bakata na lingala ezoleka bongo na Monga Lema et pas il y a Proverbe 30-30 Didier Formé, pasteur de la diaspora na Sentinelle TV. Bozo beta mabe, bozo solo la mabe. Un combattant a recoumi sa adversaire te. Même makamongo eza solo et biba na monoko na biso te. Bozo sala musala ya un air. Kabila zo utiliser bino. Comment yo lobi que oza mobundeli mboka oya koloba ke Kabila alinga briguer troisième mandat. Kabila ye moko yebi ke constitution zo pekisa ye akoki ko se représenter te. Azana miracle moko te ata ke ko somba cour constitutionnelle ba ko valider yango te po ko sala mate. Ba information a solo ezali banda lobi na lelo Kinshasa za na molili. Kabila kati courant partout azoni ko ba congolais. Kabila zo créer ba guerre. O Kabila simbi de susu minduki. Mais Kabila zara toujours na minduki banda entra afdeti lelo ba dirigeaka na minduki. Ba simbi de susu te bazalaka toujours na minduki. Kabila futaka ba Ogandais ba ko boma ba congolais. Bazalaka toujours na minduki. Même information solo ali boyem sa peuple que vrai leader ezali bongo Monseigneur Mosemu ake kokuta na Ramaphosa en Afrique du Sud. Est-ce que boyebi ma solo ya Mosemu na Ramaphosa en Afrique du Sud? Mosemu asaye ba ke Kabila a kosala ba scénario nyonso alongwa te. Asi asomba IDPS Félix Kolabo ba tuana nyonso te opposition ba Kolabo. Baso sala ba publicité que pouvoir bazwa na Rwanda. Depuis quand Rwanda a koyi kopesa mutu pouvoir? Pouvoir ezali Angleterre na ba américain. Baso utiliser les criminels Kagame. Même Kagame emo kaza na pouvoir te likolo a Congo. Ya moi zo banga un vrai Congolais zo pouvoir te. Yo za combattant ndenge nini? Oza chronifuati. O bang sa peuple po zo beta mabe. Bo sala musala ya Mende. Bo sala musala ya RTNC, ya Radio 1000 Colline. Moi na mboka solo, même information za solo na guerre, ba pesa information ya ennemi te. Ba bomba rango. Yo pesa information ya makambo malamu zo na mboka. Yo bi combien de ba Congolais ba ko piquer ba crise, likola ba émission na bino elala pongi likolo ba luka ba view. Boyebi batu boni ba ko kufa, likolo yo zo ba Kabila azolinga kozwa minduki et pourtant ça a déjà na minduki. Tant yo zo ba ko Kabila azui cour constitutionnelle pour ba valider ya kende. Boyebi batu boni ba ko kufa. Vraie information ezali Mosengo asi asimbeli Kabila fimbu. Fia fimbu. Oyo ba leopard ba betaka. Mosengo mto betamo. Kamitatu. Moïse Katumbi les criminels. Tshisekedi IDPS bangotu, ce sont des teintés des aventuriers, des marionnettes, MLC, des marionnettes. Bazo sala politique et accompagnement. C'est le moutazo bundapona Congo a libérer Congo za Mosengo. A outi ko zo favor na Ramasofa na Afrique du Sud. Na oloba mingi te. Bolanda Mosengo bien. Bomona maka Mosengo osaka bila. Congo ezali mboka na biso. Congo nzamba apesa ngo héritage na ba Congolais. Nzamba tika ko pesa jamais héritage ya Congo na ba Rwandais na Batuti. Likambo nyonso tu ebandaka ezaka ne bandeli na suka. Soki bina bozo comprendre te que Kabila ko bina suka boko mo salele publicité. Bozo kosa ye ka rolonga na pouvoir te. Kabila rolonga na pouvoir. Denis Sassou Nguesso soit tourné au Congo. Les 9 présidents ya ba pays frontaliers ba tourné au Congo. Kabila azane loko moko apesa di prophétie moko, c'est un grand prophète.
abaki akokufa na masasi na mutu etikali sikoyo masasi wana ezwa ye boya kobangisa bato te au cours constitutionnel au à se représenter Kabila yebi yango noir sur blanc constitution eza na place moko te ezotika ye à se représenter yango moni azosala tout élection esalama te mpo ayebi aza na eloko te soko bino lebo ozobimisa information ke Kabila akose représenter comme dauphin Kabila eza Kabila entre temps na PPRD bapanzani dernière réunion Kabila silikaki abimaki minako nani kisa mende azalaki te kisa pe nani Cheikh Kitundu azalaki te po bazowelela ki parrain tango bango moko na PPRD bazowelela ki parrain yo lobi obundaka mpo na Congo yo lobi ozali journaliste ba congolais ozopesa information kokumisa Kabila oza na ngambo Kabila ole mbongo PPRD obeta mabe pe osuka mabe congolais yesu aza nzambe Kabila akomi na suka to soutenir monseigneur Mosengo po bale eza na makolo na ye bale eza na makolo na ye alors nga na yebisaka bino na 2012 na Congo mikili na Paris Ngwanda aza libérateur te Tshisekedi aza libérateur te libérateur na bato wana nyonso baza te et puis viens Ngwanda viens yo Fokeba nga na komoluka comment ça fait 10 ans que ça biso ka masolo mo na solution te Congolais a sa lembi ba révélation Congolais a dit que mboka nezo occupé soko za na minduki te soko zali na diplomatie te ndelo Mosengo azo sala funga ino kanga munoko na yo ferme ta bouche tika peuple congolais okosi bango déjà mingi toza na posta te muto apesa biso ba information to sto yebi et nous te remercions yela biso solution so za solution te kanga ino na yo tango ba Rwandais bazokota na Congo yondo ozalaki conseiller spécial en matière ya ce qui est spécial ce qui ya secrétaire Mobutu omonaki disengement te omonaki ba Rwandais wana nyonso tout yo zaiwa musala oyo tozonyoka malelo ezali ba erreur na yo na échec na yo ya musala osalaki ya mabe poza congolais pe oza même pas congolais oza soki togolais soki oza centrafricain alors keba na yo ouais bobeta mabe pe bosolo mabe bale eza na maboko ya monseigneur Mosengo bato tout bazokumisa Kabila bato tout bazosala ba émission akolobaka Kabila akolongwa ta azali boza bato aner bosuka mabe pe tokopandre bino ezali bongo breaking news André Kamongalem avec Proverbe 30-30 le pasteur de la diaspora Yesu Nkolo merci.